Salut, bonjour, bonjour à tous les abonnés de B52, la mignonne officielle. Moi, votre humble servante, Maman B52, je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Je nous dis toujours que vous servir, c'est mon devoir. Voilà ce qui, nouvelle les alliés, tous en raté pour nous informer Bino à Wanakatia B52, la mignonne officielle. Lelo toyeli biso o ezali sango ya mawa, sango ya pasi. L'évangéliste Daniel vient de perdre sa femme, son épouse, epesi pasi na mitema. Mais toyebi biso nyonso ke liwa eza nzela ya moto nyonso. Mama na biso akomi na destination na ye, atiki biso. Quitte à nous qui sommes restés toyeba ndenge nini ya kovanda, parce que la Bible nous dit rachetons le temps car les jours sont mauvais. Sango o ekomelinga, je suis vraiment en route, mais je me suis dit pourquoi garder ceci et pas moko. Je me repartager ceci ensemble avec vous, les abonnés de B52, la mignonne officielle. Nous présentons nos condoléances à la famille de notre évangéliste et à la famille de la sœur. En tout cas, Nzambe abondisa mitema. Nous, étant qu'êtres humains, nous pouvons venir dire des choses, mais toyebi que Nzambe nde a fortifiaka. Nzambe wana abondisa mitema ya bandeko nyonso oyo ba bungisi notre très chère sœur. Que Dieu vous bénisse. Nous allons revenir pour vous donner beaucoup plus d'informations. Merci.
bino aye ko présenter bino ba produit ya aloe vera living product. Ba produit oyo eza ba complément alimentaire eza biloko kolia eza ba vitamine na biso oyo ezosunga biso pona ba santé. Produit oyo eza liboso na biso na ye ko présenter biso bandeko et aider ngai pona problème ya ménopause. Na umeli na problème ya ménopause et déranger ngai makasi parce que ménopause ezali manque ba hormone. Alors ba hormone ngai esilaki nde eyaki ko kosenga problème ya tension et kosenga ba problème ebele na nzoto, maux de tête, oubli na komaki na oubli moko kosakana ngote insomnie, nzoto pasi ba bouffée de chaleur et yaki kisusu ko créer nga problème ya nerf sciatique na bade ko koka kotambola te ko mouver te ko gumbama te mais sikoyo na komi très bien à travers ba produit oyo yango ya lobi non et seigneur na ngana partager na famille na ngai na communauté na ngai. Parfois, pe place vidéo comme la yo santé eza yo bien te, ozana problème ya AVC, hémorroïdes ezotumbisa yo, nsoto pasi makolo pasi, ozokoka ko skene même salate, ozana problème ya diabète. Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Ozana problème ya kyste, problème ya myome, problème ya stérilité, problème ya fragilité, problème ya problème oyo ezotumbi sa santé na yo ko hésiter te o contacter nga na numéro na ngai. Ozana problème oyo basuki ezokatana, ozana problème ya peau, ba produit na biso zo aider biso pour na santé pe beauté na biso. Ozana problème nini ezo déranger yo ko hésiter te, prostate ezotumbisa yo ko hésiter te, nini ezotumbisa yo benga ngai ba produit oyo eza kosunga maladie nyonso tu. Alors santé yango eleki nyonso, soki santé eza malamu te okoki pe kosala oyo oza nango te, mais ba projet na yo okosala yango te. Alors contactez biso na plus 44 79 853 90 849. Alors okozwa ngai moko na téléphone pe na kosunga yo santé na yo na yangai eza na prité na lingaka bino mingi yangwana na yeli bino ba produit ya kitoko oyo kota na ndako na yo e restauration na yo na bengaka yo seto etondana makasa sango motema na ngai ekomaka moto zalaka maya pio yesu litisa motema. nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde est déjà pollué. Ils ont pollué à partir ya biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non, tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango eza la malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie, olala kate produit oyo eza somnifère.
ezopesa yo pongi. Yo oyo za na nzoto makasi te, produit oyo eza tonique, eza wana po epesa yo nzoto makasi. Yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo, produit oyo eza détoxifiant, eza ko détoxifier nzoto na yo, eza ko purifier makila na yo, eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo eza na ba bienfait ebele. Produit oyo ko soigner pour l'estomac, produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé eza na prix te, santé eza na prix te. Yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo, te okozanga produit oyo te. Yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko olingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na Balieli Soussou plus 44 79 853 90 849. Tika Nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne, botika la bébé. Oh la kina sans la mignonne au bongolia zéro. Le bezala kina 10 52 au bongolia kona 1. Yango zo pesa posa kozongisa nga bébé na muluma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture.